basuki communauté internationale asuki. Fati Beton aye ko bouleverser monde. Aye ko changer ba donner ya monde. Pour Assemblée générale des Nations Unies. Balobi mokonzi mboka abundate. Cela veut dire abundate tozwa grande partie ya mabele na biso to pesa yango na un groupe de tini. Wana siko bazongisi biso na constitution na biso ya mboka article 217. Wazolo bake un groupe de tini soki baye bazui une partie ya mboka tozwa partie wana to pesa bango partie wana to tikela bango. Cela veut dire gouvernement abandonné yango tala kindoki partie nini oyeza na ba matière premier tous les matières stratégiques. Fondation Bill Clinton bazo parvenir ya ko boycotter mokonzi mboka. Est-ce que Fati azaba américain? Fati azaba congolais. Congo et qui enterré États-Unis d'Amérique puissance ezo senga bino moko biso moko ba congolais tozala na sima ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Merci Baimboka ba onyo surtout bazolanda mwana mboka Cédric na la voix céleste. Na pesi bino nyoso mbote 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 bisika bozwami bonjour bonsoir ça dépend na ernini ekokomela moko na moko lokola bobo mesano na ebiete bovandi ebele pona kozela pe boyoka information du jour. Mwana mboka Cédric alingi aloba na kosenga na bino lokola bobo mesano zwa kaka émission partager, liker, aimer pour nous protéger émission Nabiso. Merci bande konangai ba congolais de père et de mère longola mwana pembeni na yo awa kala mingi te information elingi e banda ndenge nini bokoyeba situation globale mokonza mboka atikaki mboka na ye akendaki na mboka bapaya me kala mingi te azozonga na mboka na ye nini ezoleka kuna na niveau ya libanda ya mboka pe nini eleki kuna lelo nde tokosolola na ba congolais de père et de mère bakoyeba nini ezoleka kuna na niveau ya libanda ya mboka. Merci mwana mboka bandi mboka na biso danger ezana no écarté te bino moko boyebi mboka na biso danger ezana no permanent bai mboka tobongama pona ko soutenir mboka na biso pona ko protéger mboka na biso tolelaki depuis kala toyokaka melelo nzambe alola ayoki kolela ya peuple congolais atindeli biso mwana mboka Fati Beton nde aye pona kosunga biso na kosunga biso wana ezosenga congolais nyoso tosangisa multitude ya ba prière na biso pe ba effort na biso physique pona ko protéger cadeau oyo nzambe apesi biso pona ko protéger mboka na biso. Awa mindele basuki communauté internationale asuki. Fati Beton aye ko bouleverser monde. Aye ko changer ba donner ya monde. Première fois na histoire ya monde na ebisaka bino oyo Kimbangu aloba ekozala na manifestation ya pouvoir ancestral
et komonana en face du monde pe monde mobimba bakoyeba ete Congo est telemi grâce ya puissance ancestrale. Mokonzi mboka yo olobi Fachi a voyagé a kende a se déplacer. Mais Fachi va se déplacer. Ban certains enyo sobaye. Pouvoir ancestral. Azui poso ya nyama. Poso ya nkoi. Akei nango na États-Unis d'Amérique première fois. Avant mokonzi mboka akende na puissance ancestrale na niveau ya États-Unis d'Amérique awa nano na Kinshasa. Mokonzi mboka bengisaka tous les chefs coutumiers ya étendue ya Congo mobimba basala manifestation na Kinshasa. Ya bandi na niveau ya Gombe bake kosukisa yango wapi na ambassade ya États-Unis d'Amérique. Cela veut dire Congo ekei enterrer États-Unis d'Amérique puissance ancestrale. Oyo esimbamaki na États-Unis d'Amérique ba chef coutumier ba kosala cérémonie ancestrale na niveau ya ambassade ya États-Unis d'Amérique. Yango wana mokonzi ya mboka lokola zokende conseil assemblée générale azu pouvoir ancestral akenango wapi na États-Unis d'Amérique ekende ko se manifester. Atomoni mokonzi mboka komi na conseil de sécurité tout de rôle. Mokonzi mboka komi ko yamba mutu nyoso. Akomi ko consulter mutu nyoso. Ake ko consulter mutu nyoso. Ba première photo mona ba président ya monde basali mulongo lokola bazokota na Transco pona bazozela oya bima oya kota basolola na Salomon du monde parce que Salomon akufa depuis Salomon akufa kenda deuxième Salomon aye ba esprit oyo eza na kati ya Tshisekedi eta ezongaka na monde après un siècle. Soki Tshisekedi akei esprit wana po bomo nango lisusu un siècle. Fati aye azu posonkoi Léopard atie na table Anthony Guterres akoti amoni Léopard azomona Fati bango bakanisaki ke ake kokutana na Fati Siona Fati Béton Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais kokota ya Anthony Guterres. Qui est Anthony Guterres? Secrétaire d'État, secrétaire ya Nations Unies. Tangwa koti ya moni Fati a se rappeler eza Fati te eza nde Kimbangu parce que Fati azo changer ba force. Forme ezo changer. Otozo bengaye le Dieu amorphe. Le Dieu qui change. Lelo Fati manifestation wana eke ko se manifester na niveau ya New York. Guterres akoti na loenge ayebisa mokonzi ya mboka asese kobunda bandeko peuple congolais ndenge bino boza boyi. Boyeba yango Assemblée générale des Nations Unies balobi mokonzi ya mboka abunda te. Cela veut dire abunda te tozwa grande partie ya mabele na biso topesa yango na un groupe de tini wana siko bazongisi biso na constitution na biso ya mboka article 217 wazoloba ke un groupe de tini soki baye bazui une partie ya mboka tozwa partie wana
topesa bango parti wana totikela bango. Cela veut dire gouvernement abandonné yango tala kindoki parti nini oyo eza na ba matière premier, tous les matières stratégiques. Fondation Bill Clinton bazo parvenir ya ko boycotter mokonzi mboka. Est-ce que Fachi azab américain? Fachi azab congolais. Congo eza en Amérique te. Et là on a la joie bisabino Congo eza ba américain te. Congo eza pe 54e état na kati Amérique te. Congo eza Congo tozo luka tozo ngisa Congo na royaume Congo. Tolongwa na république. Tolongwa na lettre C ya ba mafie. Oyo batiela biso Congo imposé balongola lettre K. Si quoi il faut tozonga la lettre K. Royaume Congo et qu'on la dirigé par qui? Fatia ebisa biso eloko moko tozozonga na horizon 2063. Yo zolota o mwana mama alongwa asala boyi. Mawapo na yo ezo senga bino moko biso moko ba congolais tozala na sima ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok. Anthony Guterres akanisaki ke Fachi azandenge azalaka. Mais Fachi a changé. Anthony azolo balobi tozongela lisusu processif ya Luanda. Tozongela lisusu négociation. Bongo to mema bango tokende na cantonnement. Oyo ye moko Anthony Guterres ayebi ke eza impossible. Que tokende na cantonnement na Sabino tokokende te. Totika kobunda. Ba imposer biso cesser le fait. Kaka ndenge ba imposer ka biso première trêve, deuxième trêve. O batika la kotine de la biso ata saki moko ya loso te. Lelo ba ye lisusu cesser le fait. Ne omoni mokonza mboka yebisi bango alobi nazolanda des options, des chemins. Option liboso et de diplomatie. Des hommes options militaires. Mokonza mboka ju parole na Nations Unies mokonzi. Awa tozolo bela sujet oyo mibale mokonza mboka ju pe abeti sete ayebisi bango alobi nakosolola na M23 T parce que ça coquille vide. Pas de négociation avec les diables. Nzambe kuto négocier na satate. Yobi no communauté internationale bozo tinda Fachi a négocier na Satan. Satan c'est qui? C'est le Rwanda. Au sujet de la protection des ressources naturelles, président Tshisekedi Tshilombo dit il est essentiel de renforcer la traçabilité des minéraux stratégiques. Mokonzi mboka lobi clair. Ressources na biso il faut ezala na traçabilité na yango. Lelo bino bozo piller ressources naturelles na biso. Bino communauté internationale ba mafie. Bozo piller ba ressources na biso. Ba ressources na biso naturelles. Bino bozo piller yango. Tolingi traçabilité zala. Tolingi minéraux na biso stratégique. Ezala na traçabilité. Minéraux bima pamba pamba te. Lelo communauté internationale bazwa qui parti à est bazu Congo mobimba Zando. Antoine koya bendi ayepa. Blinken koya bendi ayepa. Bill Gates koya zuyaye. Bill Clinton a zuyaye. C'est ça n'enga Congo ezo vivre. Chance nzambe pesa biso ezo bota lokola mayebo. Bango bayaka kaka bazui ba pillage. Mokonza mboka lobi to
coopérer na bino gagnant gagnant et mokonzi mboka na tribune abeti sete alobi ata pays moko te azobenga tous les pays na monde oyo balingi baya kokota na RDC na fenêtre te me na porte RDC fungoli maboko akoyamba mutu nyonso communauté internationale bayoki baye ko comprendre sikoyo tozo kene na prophétie à l'effet de limiter que son âme repose en paix alobaka yango une fois il de paix au pouvoir bokomo na Congo bino ba communauté internationale bokota la Congo na fenêtre et les États-Unis d'Amérique assez à comprendre déjà que ba komi kota la Congo na fenêtre nde omoni alobi minerai fezala eleka na voie normale mutu akoki jamais koya kokota et porte eza moko guichet nango eza moko nani asimbi clé ya résurrection nani asimbi clé ya bénédiction Chine na secteur ya minier avokota Chine awa nde place omoni ekoluka siko makam Chine akosimbela bango porte avokokota na secteur ya minier Chine toke. Deuxième situation. Fatih frappe encore fort. Deuxième citation au sujet de biodiversité et en ressources naturelles toujours de la RDC se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique. Fatia bisi bango lobi nazomo na bino bo créer basata de basata 17. Mais lelo ngai naza acteur clé. Cela veut dire acteur principal. Il y a lutte contre réchauffement climatique. RDC Moutasimbi clé. Fatih Sokia Zukaka forêt équatoriale. Achangoka moto. Bamboko tubino vandi kuna États-Unis et Pela. Ils ont vivre dans la forêt équatoriale. Même Mboko yo ils ont vivre. Pour moi ya monde, Mboko est dans le centre ya monde. Tala ndenge bozo négliger yango. Bozo Congo bocha yango Congo moko bopesa réserve ya monde. Est-ce que biso ba congolais? Oyo Esaïe 18 azolobela biso peuple wana baza vigoureux et fort. Le pays qui est coupé par le fleuve. Peuple wana baza vigoureux et fort. Soit Esaïe 18. Kobanana 1 à 17. Elobela yo Congo mboka na yo Congo. Soki okei na Job 21. Nzambe azolobelela l'hippopotame. Et l'hippopotame Nzambe akendaki a créé l'hippopotame mais ake ko placer yango na fleuve douce au monde. C'est le fleuve Congo. Bobo sanate toza nano na bagarre ya ba minéraux mais d'ici 2033 35 tokoza na guerre ya mai. Monde entier bakozwa mai ya kimia mai oeza douce au monde c'est le fleuve Congo mama na guerre o toza nango d'ici 2035. Yo vandi na distraction. Moninga telemi oleke bino nyonso. Bosangana Israël azana bitumba na Hamas na ba Hezbollah na ba Liban. Mais tomoni ba Israël nyonso basangani pona ko protéger mboka na bango mabele na bango eza biblique. Mais bisowa ozolukane fatia échoué po yo ozwa raison. Raison nini oyo kozwa? Ce qui lelo fati a échoué. Raison nini oyo kozwa?
mboka na biso ba bloquer mboka batia biso en otage plus de 30 ans oyo lelo biso tozo vivre mais yo moninga telemi devant communauté internationale ba magicien nyonso ya monde basangani bato mabe nyonso oyo balingaka changement ya monde te basangani pona mutu moko Fati Beton mais au lieu que yo peut soutenir mwana mboka a commis sujet à Monkeri Fati Lekaki Fati Salaki Fati Alobaki azaba bate alobaka ba congolais oyo bazo comprendre bazo yeba na pesi mbote na ba congolais nyonso oyo ba se déplaçaki oyo ba utaki Belgique oyo ba utaki France Allemagne Angleterre pour na ko rejoindre mokonza mboka na niveau ya États-Unis d'Amérique ba oyo pe bazalaki ba congolais pe awa na Kinshasa ba se déplaçaki nena yaki ko comprendre que ba congolais oyo bazo réfléchir baza na souci ya mwana mboka na bango ba rejoindre papa tina États-Unis d'Amérique bazo bloquer bazo sala bouclage bazo protéger mwana mboka fata komi na États-Unis d'Amérique États-Unis est tremblement de terre toyambi muta munene oya leki même secrétaire ya Nations Unies na succès président comme koluka mona moninga ne président a réveillé après discours ya mokonza mboka communauté internationale ba changer maloba non changer maloba Joseph Boé qui est Joseph Boé ambassadeur ya Union européenne crédité en RDC alobi nini bande konanga Joseph Boé alobi l'État que République démocratique du Congo a somba ba armes sophistiquées pour se défendre kalawana nyoso Joseph Boé bozalaka wapi vu les enjeux de l'air lelo Joseph Boé aye kolobake Congo et somba ba armes sophistiquées bato yo bayebi vérité mais qui vérité na bango bazo koka kobeta yango te balingaki kaka mutu oyo aza na détermination mutu aza na détermination bango bakanisaki ke Fati aza pere tango bakogrimase ye Fati abangi alengi atikeli bango mboka ndenge basalaka Hippolyte Kanambe Kazemberere alias Joseph Kabila États-Unis d'Amérique atindi 150 commando na niveau à Gabon Kabila alengi alasse pouvoir Fati États-Unis d'Amérique atindi na vie de guerre ekiti na Angola na vie de guerre ekiti na Angola base militaire na Angola Fati alobi oye koya eya tous les Congolais baza mobilisés ezala libanda ya mboka ezala na kati ya mboka tozozela bino Rwanda kota asuka na Kingasani tosala bango sese kumbuche ba oyo bayebi yango wana nayebisaka bino simbaka eloko ebomaka tozana ba Rwandais awa na ba institution bakotela biso déjà mwana mboka Cédric azoloba partagez mission bandeko like aimer awa nano mwana mboka akoti na situation sécuritaire ya STT yeza pe na bambodi eza mbodi eza ma sécurité awa lelo mbodi parce que ba mafie oyo batondi na mboka na biso oyo baya koya awa tokende na Jérémie soki okei na Bible fungola Jérémie 1 verset 19 bakosala bino guerre mais bakolonga bino te awa
oyo baosala biso guerre bakolonga biso te. Lelo États-Unis d'Amérique azosenga dialogue, azosenga makambo. Fachi alobi dialogue ekozala te, mais yoka sikoyo place oyo Fachi aye koloba. Soki o comprendre Fachi nde okoyeba oyo nini mwana mboka alobi. Lokola nga naza mwana mboka Congolais de père et de mère, nazwi maloba ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi nini? Alobi azoluka paix durable et azokende na processus ya koluka paix durable entre RDC na Rwanda. Paix durable nini mokonzi mboka oluka? Moutalobi 1 négociation contre le Rwanda M23 à Kosalate. Mais alobi nazoluka paix durable na moyen nini? Ouais, Sabino bakokende cantonnement tena désarmement pe baokete. Mais Fachi alobi nazoluka paix durable. Comprendre? Quel paix durable? Kobo Sanate, ancien secrétaire d'État américain. Alobaka yango kimia pour ekota entre RDC na Rwanda, il faut tobunda. Il faut tobunda. Herman Cohen alobaka yango. Mais Fachi alobi une fois de plus encore nazo plaider. C'est que ça loba déjà pour na tiweri ya est de la République, communauté internationale bakanga matoi, bakanga misu, bakanga pe munoko. Yango na conseil na assemblée générale Fachi alobi encore une fois de plus. Joaka Moana. Encore une fois de plus. Fachi azo plaidé. Azo plaidé te que Rwanda leki biso na makasi. Na ebele toleki, na armement toza. Na basoda ebele toza. Mais Fachi azo plaidé parce qu'ayebi Congo est un pays stratégique. Ouais, si mi monde, eza na poumon ya monde. Azo lingate monde beba. Mais bino bomo na yelo kola naïf. Bino bomo na Fachi yuma. Muto magazine biloko ya kolia. A magazine biloko ya kolia. Ameki ko livrer muke 6000 tonnes na niveau ya espace ya Grand Kasai. Lia Masangu baya ba otonga 4 toilettes. Nazo bisabino makambo ya solo. Soko sana ndeko na niveau ya Kasai benga tuna 6000 tonnes ba olia Masangu lokwa balingite. Lumumbashi kolobate. Mokonzi mboka akei na niveau ya Egypte. Mokonzi mboka Fachi beton Egypte. Ninde koleka na Egypte. Avant abanda bitumba, il faut akende kozwa puissance ancestrale. Ouais, ezalaka na débit parce qu'à l'époque Afrique ne simbaka puissance ya monde. Nani azalaka simbaka puissance wana? Pharaon noir. Le vrai Pharaon azalaka noir. Ne omoni premier voyage ya mokonzi mboka tango akoti na tombo na kati ya tombo ya Pharaon. Mokonzi mboka sali 45 minutes ko solola na ba esprit. Ko bima mokonzi mboka face changer. Mokonzi mboka lingi sikoyo abanda bitumba. Avant banda bitumba, ake ko consulter d'abord le pharaon d'Égypte. A maintenir puissance ya les 4 points cardinaux. Ake inazi
akei na Amérique aye na Afrique asangisa yango yo vandi na distraction makambo ezoleka na géopolitique ya monde ozo comprendre te yo tikalika Fati aosala eloko te soki Fati azosala eloko te zo mwasi na oprésenter yo wana soki omona te 2 jours 5 jours soki omona changement te olingi asala eloko nini Congo ezalaki na libulu ya makasi Fati azobimisa Congo na libulu mboka lokola Congo toza riche na makambo nyonso mais ba Congolais bazolela lelo ba Congolais ba se retrouver bipai na bipai batondi plein na libanda ya mboka nini ba Congolais bazangi nazo promettre bino kalate bokobeta developeli ya kouta poto bobeta developeli po aboya na Congo ba Libanais kutu na ba India ba obeta déjà mutu kombo bino ya Congo asepeli abeti milolo mais yo vani na Congo zo souffrir mais ba Libanais ba obeta developeli po baya a yo zo beta developeli okende kuna kala mingi te tango Fati azo kanga Congo pas d'entrée pas de sortie minerai stratégique et bimate Bill Gates alelia Bill Clinton alelia ba minerai zo bimate et awa bande kona biso ya est bazo comprendre te que est ezana mobulu olie ke ba se soutenir nanana numupaya oya koteli biso première fois na histoire ya monde Moïbi akoteli yo na ndaku pe voisin zo ya kopesa au conseil kobimisa Moïbi te bondela Moïbi bokene na négociation Moïbi na ndaku nanga Rwanda na kangiye Moïbi na minere nanga na beta ete o beta ko beta te quelle injustice Nzambe alola kutu akolinga makambo te Nzambe alola aolinga makambo communauté internationale ba osala biso te ezo senga biso moko ba Congolais to telema to soutenir Fati Beton to simba ye na liboko Moïse atombola kama maboko likolo azolemba bana Israël basala kinini baye ko soutenir Moïse awa parce que ce qui kitisi Israël kuna ba obomaye il faut que tombola famille à Jésus famille à Nzambe ye moko abunda mais biso tous aba peuple naïf non il faut to bunda kindumba ya reine de Saba oya kena ko sala na Israël ba retomber nango tala ba Rwandais awa malheur na ba Congolais oyo nyoso ba boti na ba Rwandais parce que n'importe qui a Joseph Kabila pour bota pour jouer musala il faut soza mwana mobali ba pesio mwasi ya Rwandais oboti pe ba Rwandais oboti semence hybride mutasangisa sangisa ozangembo yo vandi na bana na yo o comprendre te que o vandi na bangembo na pouvoir ancestral bakoluka bango wapi oyebi pona nini Nzambe yebisaki Moïse yebisa bana ya Israël baba l'étranger te Nzamba boyaki semence hybride o lelo tondi na RDC ba retomber nango ba obima ba ministre semence hybride ba semi yango na ba ministre belé ba mandataire belé ba tondeli biso na mboka ba semence hybride oya lobi oui oya lobi non Costa Bimaboy ba semence hybride ba entouré kosala musala te oyo bato ndenge nini oyo mboka ba miracle boye etikala jamais kosalema kaka na Congo nde tomonaka yango yozo musala po bima ministre mais président zo ebisa lobi pozwa ozo poste ya ministre il faut ba la rwandaise soki oza mwasi il faut ba la rwandais tala degré quelle infiltration
oyo ba infiltra Congo na niveau nyoso ko banda likolo tina se Congo eza infiltré bitumba oyo facha zo bunda na yango bino boza wapi bandeko bino boza wapi to soutenir mwana mboka azali banda ya mboka azobeta sete il faut qu'on change constitution ya mboka na biso metala batu lokola bakamere azotelemela tango kaka balanse likambo ya constitution oyo mwana mboka différence eza boyoka nga nano awa nayebisaki bino mbodi eza ya suka après na kiti émission esili les deux messieurs oyo baza na chambre deuxième institution ya mboka institution ya mibale oyo moko aza na chambre haute oyo mususu aza na chambre basse oyo ya chambre haute alobi boye avant tosala makambo nyonso changer tovandela nano constitution ya mboka constitution na biso eza bafoué tokobunda tokosala nyonso olwa boye o peuple boye tolanda nano constitution oyo ya chambre basse alobi non tokochange constitution te tale nde omona zo invitation na France ana zo bisabino akokende France te nde omoni tango gouvernement eboyi a voyager na France ambassadeur crédité nouveau ambassadeur ya ba français oyo ba crédité aye ko benga Jean-Michel Chamalukonde sama yo za congolais de père et de mère ko mekate ko changer décision na yo ambassadeur ake ko kutana na yo après avoir ko bombarder loko wana ambassadeur ya France abengi Chamalukonde aye ko yebisa ye nini ba changer constitution te tala likambo ko kamo yango mboko eza ba français tozalaka coloniser na ba français te belge a coloniser biso mama na pere bazonga sima ba yebe ata ron na bango te malédiction oyo Congo ezwa ndenge bayambaka belge pona ko coloniser biso mama na malédiction awa dossier tozanango bino ba congolais bo libana ya mboka lelo pour que mboka na biso ezwa elo ya envoi ya développement to changer constitution ya mboka un point bas mwana mboka Cédric nalingaki na kota na situation ya est de la République parce que lobi boyokaki bitumba elekaki entre FARDC na ba wazalendo précisément na ouest ya Goma. C'était prévu Goma ezala tomber. Mais gloire à Dieu, ba mafia oyo ba interpeller le général Papi. Le général Papi ya FARDC akei ko attaquer ba wazalendo na kana bango précisément na kaya ba wazalendo ba kei ko attaquer bango. Netango ba kei ko attaquer bango na Rusayo, précisément na Rusayo, ne place oyo bakendaki ko attaquer ka yaba base yaba wazalendo. Mais boyebi guerre tozanango communauté internationale balingi ba wazalendo te. Mais to bandaki ko kanga ba fo wazalendo. Même na FARDC ba oyo bakota na brassage na mixage ti lelo baza. Guerre tozanango yango wana nde babengi général Papi na cour na justice militaire akende koloba eloko nini tindaki akende ko attaquer ba wazalendo ba résistant oyo touti ko perdre les deux wazalendo morts et 9 blessés graves précisément na Mugunga non loin ya cité ya ba déplacé ya guerre na Lushangala Samsama et
Rusayo nde place oyo bino boyoki ngonga eza ngonga mwana mboka Cédric moyen na kota na situation sécuritaire globale ya République démocratique du Congo te lobby nde bokozala posé pona kolanda situation globale nyoso oyo ezoleka na mboka na biso. Fungola Bible na yo mwana mboka Cédric asuki Esaïe 63 verset 9 elobi nini ezalaki mwanzete pe motinda mite kasi elongi na ye moko ne ekitaki pona kobikisa mboka Congo. Nzambe alola Nzambe abakoko abatela Congolais de père et de mère moko na bosani numéro na nga ya téléphone plus 243 code ya mboka 81 77 41 486 plus 243 81 77 41 486. Nzambe alola apambola moko na moko place ba Congolais de père et de mère bazali. Merci. Boza wapi to soutenir mwana mboka azali banda ya mboka azobeta sete. Il faut qu'on change la constitution ya mboka na biso. Mais tala batu lokola ba kamere azotelemela tango kaka balancer likambo ya constitution oyo mwana mboka différence eza boyo kangana awa na ebisaki bino mbodi eza ya suka après na kiti émission esili. Les deux messieurs oyo baza na chambre deuxième institution ya mboka institution ya mibale oyo moko aza na chambre haute oyo mususu aza na chambre basse. Oyo ya chambre haute alobi boye avant tosala makambo nyonso to changer to vandela na no constitution ya mboka. Constitution na biso eza bafoué tokobunda tokosala nyonso o loi boye o peuple boye tolanda na no constitution. Oyo ya chambre basse alobi non toko changer constitution te tale nde omona jo invitation na France ana zo bisabino akokende France te nde omoni tango gouvernement eboyi a voyager na France ambassadeur crédité nouveau ambassadeur ya ba français oyo ba crédité aye ko benga Jean-Michel Chamalukonde Sama yo za Congolais de père et de mère komekate ko changer décision na yo ambassadeur ake kokutana na yo après avoir ko bombarder loko wana ambassadeur ya France abengi Chamalukonde aye koyebisa ye nini ba changer constitution te tala likambo kokambo yango mboko eza ba français tozalaka coloniser na ba français te belge yo a coloniser biso mama na pere bazonga sima ba yebe ata ron na bango te malédiction oyo Congo ezwa ndenge bayambaka belge pona ko coloniser biso mama na malédiction awa dossier tozanango bino ba Congolais bo libana ya mboka lelo pour que mboka na biso ezwa elo ya envoi ya développement to changer constitution ya mboka un point bas. Mwana mboka Cédric nalingaki na kota na situation ya est de la République parce que lobi boyokaki bitumba elekaki entre FARDC na ba wazalendo précisément na ouest ya Goma. C'était prévu Goma ezala tombé. Mais gloire à Dieu, ba mafia oyo ba interpellé le général Papi. Le général Papi ya FARDC akei ko attaquer ba wazalendo na kana bango précisément na kaya ba wazalendo ba kei ko attaquer bango
Netango bake ko attaquer bango na Roussayo. Précisément na Roussayo, ne place oyo bakendaki ko attaquer ka yaba base yaba wazalendo. Mais boye du guerre tozanango communauté internationale balingi ba wazalendo te. Mais to bandaki ko kanga ba fo wazalendo. Même na FRDC ba oyo bakota na brassage na mixage. Si lelo baza guerre tozanango yango wana nde babengi général Papi na cour na justice militaire akende koloba eloko nini tindaki akende ko attaquer ba wazalendo ba résistant oyo to uti ko perdre les 2 wazalendo morts et 9 blessés graves précisément na Mugunga non loin ya cité ya ba déplacé ya guerre na Lushangala Samsama et Roussayo nde place oyo bino boyoki ngonga ezangonga mwana mboka Cédric moyenne kota na situation sécuritaire globale ya République démocratique du Congo te lobby nde bokozala posé pona kolanda situation globale nyoso oyo ezoleka na mboka na biso. Fungola Bible na yo mwana mboka Cédric asuki Esaïe 63 verset 9 elobi nini ezalaki mwanzete pe motindamite kasi elongi na ye moko ne ekitaki pona kobikisa mboka Congo. Nzambe alola nzambe abakoko abatela Congolais de père et de mère moko na bosani numéro na ya téléphone plus 243 code ya mboka 81 77 41 486 plus 243 81 77 41 486. Nzambe alola apambola moko na moko place ba Congolais de père et de mère bazali. Merci.